Topesi bino mbote boze ebili bozolanda biso na magazine chrétienne na Lingala tozo fongola na manaka oyo. Anuka 2023 ebandaki mercredi 18 janvier na église Porte des Cieux ya prophète Joël Francis Tatou bolanda ndingi alobaki na tinda na yango. Église Porte des Cieux ya prophète Joël Francis Tatou babongi selibana ya ingumba mokonzi Kinshasa nyonso milulu minene oyo babengi anuka. Bongo milulu yango ekobanda mokolo ya mercredi 18 janvier 2023 pe ekosukisa mokolo ya dimanche 26 février 2023. Prophète alobi boye. Tuka anuka 2023 tozela ngo makasi. Anuka 2023 ezobanda mercredi le 18 janvier 2023. Pesos à la clôturée dimanche le 26 février 2023. Tous un laborateur ébélé. Mais en tout cas, laborateur Nyoso, orateur Nabiso principal, à la centre laborateur Nyoso, et un révérend évêque Espérance Mbakadi, Yamange Monde, Arzu Salabiso, honneur Touroyo, à côté Abiso, pour grand thème à nous, qu'est ascension. Ascension, c'est ce que vous matissez, bon mati. Donc, combattre la molimo, combattre la spiritualité, combattre la finance, combattre sa famille. Donc, eza somo. Et d'adi espète, grâce à combattre sabatu. Na message nae, na snebisa qui ba limite à zorango na mangembo, na port des cieux. Pour port des cieux à l'oba. Donc, papa koya. Côté Abisso n'a temps et puis s'amélier, tous à la peine apôtre Jonathan Mongali, tous à la prophète Jogras Mwenze, tous à la pasteur Irène Mandako, maman ba ministère Génération Joël Nyoso, tous à la prophète Héritier Mousseba, Génération Joël, tous à la prophète Philippe Mukoma ya Gabon, tous à la prophète Joël Francis Tatou ya Kinshasa, Péborateur, ce sont en tout cas les plus grands programmes y'année et mon kaba rendez-vous minéné n'est-ce pas sa francophonie. Anuka 2023 ezana batei ebele na mama na likambo a session topé bomati. Rendez-vous ezaka kamoko mutu azangate po eza 40 jours na limité 14e rue industrielle. Mwana ya Mosakoli Fabrice Ngandu ya église ya Mangembo akendaki kosanrole na base na ye mekasi bolanda nini alobaki na micro ya Nathalie Atatama. Soki ba juste ba komi ebele na mboka libota ekozala na kimia wana eza bongo maloba ya mwana ya Mosakoli oya bengami na kombo ya Fabrice Ngandu ye oya kendaki kozwa mokanda ya enrôlement elongo na bandeko nyonso oyo balingi kosunga ye pona maponami oyo ezali koya mobilisation comme tel ezaka ko bandeko balingi ngai ndenge mo tokomi mo pepasika bamoni que ça demande un nouveau vent. Yango baza sima na yako s'enrôler parce que makambo bandi 2023 yango inasuka faut bendele mata Maison Blanche il faut te côté. Naza mwana mangembo ya 100%. Mwana Espérance Mbakadi interprète na ya titré de Tsikité Kintoma biso de fonctionnera na royauté na sacerdoce. Kuna eza royauté et kuna eza sacerdoce. Côté royauté, équilibre faisal. Tant et coquille n'a bon ngatoza, mais n'a bon conzipé, il faut tozal. Bananzam, il faut pas occuper ma poste très élevé parce que ma commis lobby, ce qui va juste, ma commis belé, les bottes aux anakimia. En tant que bananzam, tu dois mobiliser qu'il faut comme à côté là, des yeux aux soiements. Parce que ce qui tozana, beaucoup d'anzam et berotomba. Esengeli na bana nzambe bazwa esika bipai wapi ba décision ya minene ezwamaka na mboka. Po politique ezakaka pona bapagano te. Fabrice Ngandu alobi elongo na nzambe nde tokolonga. Ba programme ya ba kilt elekaka ndenge nini na Mangembo makala. Pasteur Jean-Paul Gweno alobi boye. Pasteur Jean-Paul Gweno ya église ya Mangembo assemblée ya Makala alobeli na tina ya ba programme na bango kuna bolanda ndenge alobi. L'église eza lokola programme ezali na cadre na communauté na biso mobimba. Mardi, vendredi et dimanche. Alors mardi spécialement biso bato bandaki na 18h, de 18h à 20h, vendredi ndenge moko de 18h à 20h, et dimanche de 8h à 11h. Pendant la semaine, tozana chaque na tongo nyoso tozana ba dévotion matinale. Les autres de 5h30 à 6h30. Et pendant la semaine, lundi, tozana intercession à département.
et mercredi toi na chaîne de prière vacation mibale vacation ya tongo pe na vacation ya pokwa et vacation ya tongo et banda ko banda na 10h tina 13h vacation ya pokwa za de 17h30 ti na 19h30 simana yango chaque jour ko banda lundi te vendredi toza na 1h dans sa présence bato baza zinga na biso awa moteza lesika na ya mosala okoma akoki koya juste mpona heure moko ya kosambela eza kobanda ebandaka na midi ti na 13h donc na 12h juste ti 13h moto soki ayeya akokuta bato baza kosambela awa mpe na matatoli mpe ezali na occasion na mbala nsima tokotanda ekozala kaka émission ya batémoignage na bolamu nzambe azosala na kati na biso na kati na yango. Ndeko église ya Mangembo Makala ezwami na avenue Vanga université numéro 3 na commune ya Makala boya ebele nzambe akopambola bino. Magazine chrétien na lingala plateforme oyo eye pona kopesa ba information ya ba chrétien nyonso. Pasteur Jean Bosco Kindomba alobi bona micro ya Nathalie Atatama. Pasteur Jean Bosco Kindomba ya église sans précieux alobi na tina ya magazine chrétien en lingala na tina na yango toyokaye. Oyebi tanga na bongoli motema na lingala. Bible na ngai liboso mama sombela kinga ezaki Wizaïr. Et puis yangwana même na losambo na ngai soki na koti na lingala même soki na zotea il y a des mots que je comprends très bien na lingala que na français pour eza monoko oyo ngai na pesaki bomo na ngai pa na nkolo et na kosenga bandeko c'est vrai que do lobaka français mais to la na magazine oyo na vers pâturage télévision ya ndeko na biso pe moninga pe mwana avec Espérance Mbakadi tokoka kolanda yango un magazine oyo ekozala malamu mingi po ekolendisa ekotonga bomoi na biso Bible lobi na biso soki bana nzambe bakutani fo ba s'édifier ko édifier lingi kotonga et je crois que au travers na télévision toko landa yango na YouTube pe na vers pâturage pour etonga bomoi na biso donc na encourager bao nyonso baza ya Kristo na kati ya engumbo ya Kinshasa pe na libanda na zinga bipai nyonso koki kozala na câble na vers pâturage okoki kola na magazine alingala. Ndeko pasteur, ndeko chantre pe bato nyonso basalaka œuvre ya générosité, magazine chrétien na lingala eza wana pona kolobela bino na télévision pe na ba réseaux sociaux na tina na yango boyamba ye maboko polele po na magazine chrétien en lingala yango ezosala mosala na ndenge penza elongo bani tika nzambe apambola bino. Soki olingi kotanga ba livre o basali na nzambe bakomaka yaka na bookshop Beksheba o ya église ya Mangembo okotanga ba livre nyonso o basali na nzambe bakomaka kuna Deborah Muzu azalaki wana. Na kotanga babuku nde tokozwa boyebi ebele. Bookshop Bersheba ati pona biso bana na nzambe ba livre ya lolenge ebele pona boyebi na biso bolanda ndeko oyo. Livre oyo natanga yango epambolanga makasi. Titre nango ezali Ephraim, petit-fils de Potiphera, fils de Jacob. Moto akomi yango ezali motombo ame Espérance Mbakadi, papa na biso surintendant général de l'église ya Mangembo. Alors nakotanga livre oyo eloko na comprendre ezali ndenge nini Jacob na suka bomoi na ye azoko adopter bana ya mwana na ye Joseph. Ephraim na Manassé. Alors, eloko ezoka musanga ezali soki olingo adopter bana ezalaka tango na makasi ya kobokola bango olingo pesa bango chance ya vivre. Mais eloko Jacob asali ezokamusa na suka bomoi na azokende na kokufa quelques heures toloba si pas quelques jours pratiquement quelques heures abengi Joseph aelie bana na ye wana bazana bakoko na ye a zui bango lokola bana oye moko aboti. Ça veut dire koti bango na libota na ye kotala malamu Ephraim akomi na esika ya Ruben mwana na liboso Manassé akomi na esika ya Simeon. Donc bato bakanisaka ke Jacob azaka na bana
12 azaka na bana 12 te akoma na bana 14 po Ephraim na Manassé bakoma ki pe bana na ye et pesi bango nkembo parce que shift esalemi position échangée donc eloko esiminga na livre oyo ezali en parallèle chaque fois que soki Jacob asaki yango chaque fois que moto aza adopté comme biso tokoti na libota ya Nzambe na kati ya Yesu positionnement échangé shift esalemi Ephraim azaki mwana mibale akomi mwana liboso bapesi nkembo oyo Ruben akoki kozwa te alors nazo recommander bino boya ko somba livre oyo nga personnellement natanga yango 7 fois donc natangi yango encore et encore jusqu'à ce que ekotanga malamu ba livre ezebele awa nandimi ekopambola bino makasi. Bookshop Bercheba ezwami na avenue Kimbanza numéro 80 bis na commune ya Bandalungwa ndeko kotanga babuku nde ememelaka biso boyebi. Église la Consolation ya pasteur Dina Bantu bapesi ba détail ya bakilti na bango ndenge elekaka kuna bolanda. Église de la Consolation base nango scripturaire ezana Ésaïe chapitre 40 verset 1er. Il est dit ainsi par l'Éternel votre Dieu, consolez mon peuple. Donc c'est un message Nzamba Pesabiso et c'est de là aussi qu'est parti Combo Église. Tout se réunit chaque mardi à partir de 17h juste, qui nous 19h30. Donc on a culte moko d'enseignement, de la famille familiale, jeu du miracle, temps fort, il y a prière, il y a déclaration prophétique. Parce que nous croyons qu'au-delà de l'enseignement, nous avons aussi besoin, et comme on dit, dimanche, la grande célébration, tout à partir de 7h30, kino 10h30 de Kutanaka. Église, tout a située dans l'avenue Bolonga, numéro 6, non, quartier Manenga, donc bien un village, quartier Manenga. Donc, vous voyez ceux qui osent matin la route de Matad, de commune arrive à 18 parcelles. Balaba la wana oui kiti boye sanzadi ce que l'andia un problème je m'avais demandé au même que non lui pas église ezali invitation toujours profiter pour lancer pour bande connaître wa fande na kati ya quartier tout peut-être na nzinga kenangoli ya Nzambe tozote encore le ba ya solo obabenga les purs évangiles tozana ngona nangoli ya Nzambe tozo croire que Nzambe azana na reste caché. Pour la manifestation locale, la conférence, séminaire, mariage, Pemisusu, agence Amour Plus, et Zana Ponabino, Bolanda. Agence Amour Plus a tient à disposition la biso, bas service local, protocole, sécurité, service traiteur, Pemisusu. Pona kosunga peko assurer ba manifestation locale, conférence, séminaire, deuil, mariage, pe makambo ebele. Natina Nayango, responsable ya agence Amour Plus, ye alobi boye. Agence Amour Plus ezali agence nini? Agence Amour Plus ezali agence moko ou ezali kosunga bino nyonso ba congolais nyonso na ba événement pe ba manifestation na bino nyonso. Soko za na événement moko za na manifestation lokola fête sa conférence, ezala uzana matanga, ezala uzana activité nini ezala politique, ezala ba activité na l'église, benga biso ko exister te agence Amour to ko saelo musala kitoko penza, malamu penza, na mbongo ya mukie, musala musala kitoko makasi, ko kabula ba invitation, tozana protocole VIP, tozana na sécurité, to pesa ba formation, tozana to yambara batu na ndenge moko penza o ezaba bisika mingi, te tozana lolenge moko ko yambela batu e pesa na batu esengo, ezala batu ngo bazali ya catégorie nini. Donc bobenga biso ba na pona agence Amour ndenge na article ba boko sepela na ba misala nyoso to pesa ka batu to ko sela bino makambo ngo musala ngo ndenge sengeli pona bozo biso boko zo biso na numéro na 097 036 16 15 on a des numéros na biso ya WhatsApp to boko kipe ko benga biso na 081 20 69 293 Matondo Minki. Ndeko, pour la réussite ya ba activité na yo, benga agence plus et bongo bango bako sale la yo mosala kitoko.
Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso elingi koloba ke magazine na bino chrétienne ekomi na suka kasi totanga na Bible. Bozalaki ebele liboso etandoki pona kolanda biso na magazine chrétien na Lingala. Topesi bino merci pona confiance o boza ko sala biso. Kasi to robosana kate ko epsa bino bolanda biso pe na YouTube na chaîne MCL TV kuna nde bokozwa notification ebele na o etali magazine chrétien na Lingala. Surtout bosabone po kuna nde makambo eza ya kosepela. Pona lelo to soki awa et puis topesi bino bye bye.